mon exemple à confondre mon quoi le kana TV à publier na Facebook mettre avatar le Congo pour la D1 et majorité d'églises aux hommes aminé oyo ba passer rebelle ba bato bakisi bakanga bandimianga na nzambe ya moi il faut que tant bandaka moi bien tu peux essayer confiance il faut na so ya ko décevoir biso ke bwana mais plus que Jésus un antichrist comment yo to kinde tate ko bango leki yo za 70 quelques années au bala moi na bato à 18 ans na ebisi en face que oza antichrist na ya église na yupi Mbote balandi ya Mosakoli Chako TV bozalaka na toujours rebelle pour na kolanda moko ya ba émission na bino na kombo ya faits sociaux o to yela kabino toujours maloba kitoko to yambaka basali na nzambe ba chantre o bakumisaka kolona bomoi lelo susu tozongi seli bino pasteur to prophète Chico David oyo to yambaki e mikoleleki to yekozongi sa bino koye to ye plutôt kozongi sa ye lisusu awa parce que bo posaki biso tant de questions. Ba question to baka toujours ba question za la raya bino ba réponse za la raya ye to yambaki pe lisusu moko ya ba antichrist na kombo ya Bula Matadi oyo alobaki lelo ba to bazonyo kwa mingi na mokili ezali ba Kristo ba chrétien oyo bazo sambela mingi kombo ya nzambe ndi bango wana baza ba peuple oyo bazonyo kwa yango to yambi prophète Chico David ameka mpe ko limbola biso ko sambela lelo ekomi lisumu ke mutu soka zo sambela yende fo anyo kwa mingi eza base ya kwa Mbote Mosakoli Mbote mama journaliste nzambe azwa lokumu parce que azali mettre ya temps ya circonstance yim to permettre surtout lo ba na parler na pourquoi lelo ayoki vraiment motuna na yo kolobete ba Kristo mutu bazali konyo kwa mingi ezali moko ya prophétie na Apocalypse chapitre 12 Bible lobete tango bitumbe sama likolo Mikael na ba oya nzambe batelemela ki Lucifer babwaki na se parce que Satan comme les acquis Lucifer c'était l'ange de lumière tango babwaki na se nzambe na lola lobi malheur à la terre et aux habitants de la terre car le diable est descendu avec colère tala nzambe azoloba noki mawana baya mokili nzambe abi baya mawana baya mokili parce que kadiampemba kiti na mokili mama po mutu alonga na se na moi esengeli ozala na nzambe mais soki ndeko wana antichrist alobi ke bato bazonyokama bazali bato bazali bakretien to bato basambelaka nzambe c'est faux archi faux parce que soki nakoyebi biso ke l'homme le plus riche du monde azalaki mutu na nzambe Salomon était l'homme le plus riche ti lelo mutu aleki Salomon azali te et David ce sont bazalaki bariche et pourquoi bakristo lelo bazonyokama parce que bitumba ya lelo yo le monde est dominé par le diable Satan ndem doit ko dominer mokili. Zona mama. Ya mona te tangu Yesu abotami na Matthieu chapitre 4, Satan ye ayebisi Yesu ke bokonzo ya mokili pesa melangai. Soki yo fuka melinga na kopeso yango. Biso tozo nyoko ma parce que to fuka meli Satana te. Ya mona bitumbeza li butupe moi. Et Yesu aloba na biso te bino bat boyambinga boyebete bokonyo kwa bakoyina bino bakolinga bino te. C'est la prophétie. Ingi angoni olobate ke nzamba atiki biso. Nzamba kobundela biso parce que mokilize ya biso te. Pasteur David tomona rabino na l'église bozi ba maman to bandeko qu'il te bandi de 7h. Si moi fait ba 13h ba ba osambela kaka mais ba lobe zamboko kaka Afrique zamboko ba to ba nyoko maka mais to zo kapé ton mingi na mabondeli. Or na ba religion mosusu omona ba zimwa moto 1h du temps 2h du temps mais ba chrétien bozwaka nanu biso ba temps ebele na mabondeli mais changement pesate na ko éclaircir l'homme. Il y a la différence entre le christianisme et la religion mosusu. Christianisme est une religion mais à vie. Christianisme, c'est une vie. Quand on nous appelle les chrétiens, c'est être comme Jésus, être vivre comme Christ. C'est la différence. Ceux qui battent Sambel, bando qui t'ont Sambel de 22 et qui t'ont oué, c'est Baloba. Quand on va bar Matthieu 7 à Tongo, à 20 ma maison, où est le mal?
mais boye bakate il faut era musala il faut zonga maman il faut kenda kipe mobali na bana ezaka dimanche lundi bana ba OK ba classe. Non maman mutoko ça ne semaine mobimba le dimanche après c'est en temps mabeza te nzambo apesi chopi maso nzamba yobela est-ce que OK kipe sous bana wana odi bato bazana ba hôpital ba ko kata ko telema te mama nzamba lekinyuso mutale kinzamba zate mutu ayibi valeur ya nzambe soka ya salata inédita ngata banda tongo bakimbangisi bakenda tongo ti bazongi butu bango ba consacrer dirait dimanche wana ba simba ke l'autre côté problème ezate soki toke tongo ti butu bango ba ko motema face point velo moko e tushanga bato bano l'église est combien belé awa église ngalo bakutu na ne combien belé il faut chaque fois on fait église c'est que comme il en corps parce que awa adoration awa bazana louange awa monte que harmonie, vos bébés c'est harmonie. Jésus a le bon bouena mokana Matthieu chapitre 18 verset 28 à 29. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations, toutes les nations. Baba réserve belé o bat baloba. Osoga baba rawa akana palanka baba retanda mamulongo so wat bakosola. Voyez l'église ka bat bakosola. Ba reza commerce timutae. Mais ce ko yo bonzambe leki commerce. Ngaza posa tous bando sambela batu nyonso même partout pourquoi même nganga sambela ori nganga pa ba valeur nzambe boye ba kinanga yo valeur nzambe retour esala mena makambo sa mona ya luka pasteur batu nyonso zomo ba finga ba pasteur ba no valeur pasteur mais basaka ba ironie mais ceux qui basu ba retour ba luka biso mama nzambe le kinyo mutale nzamba za mona nzamba confondre moko abandole kana TV a publier na Facebook mettre avatar le Congo pour la D1 na yebisa ki nzamba za au-dessus ya magie nzamba o confondre Congo pour la ke Congo pour la ke Congo ça 1 te akomba mote ni na ngai komi mama nzamba lekimu kasi basa na nzambe pe to mona ki pasteur na biso ngala siye pa ya kaza ki trop sûr a le nzambe a révélé yenda kozala président. Si que tout le monde est tombé, est-ce que c'est que on a fait un mot pe biloko ngo pe ko saka ngo etatona. Bible yo ba on a misala. Quand on a engagé nzambe ki isalami bongo te, bo comprendre que azaki muto lokuta akoseli nzambe nzamba akosela kaite. Dieu reste Dieu, Dieu c'est la lumière. On ne trompe pas Dieu. Nzamba amuninga mutuke. Quand yo lobi na part ya nzambe, nzambe soki nzamba lobi te, mais soki nzamba lobi nzamba défendre ka parole na ye. Mais sommes dans le lobby ainsi dit l'Éternel, m'a engagé une femme. C'est plus sur le bâtiment, plus au carré ma beaucoup trop tard. Bible lobby boy, vous examinez prophétie non si madame boja ma beboti. Sommes tapé si prophétie to boy a tellement sur notre la ah yo pèse prophétie problème mais tout à la soyo accomplissement un prophète va ba que ce qui prophétie s'accomplit. C'est ça tu comprends que mutaza musakolanda ce que s'accomplit était ah mutalukuta. So baba ko benga no ke muta lukuta ngara sa muta lukuta mabezo bo so ba chrétien les années bo muni muta lobi makambo mabe ba fani sko nien ba lobi to ko lobate to ko toucher yete ne toucher pas mes oins so ki nzamba bemisi ngwe libanda se ki nzamba muni ki muto atambola malamu c'est ça Dieu nzamba na camarade te. Mais pasteur malgré tout ça nzamba bemisi muto na poisa mais pourquoi ba fidèle tozara toujours na boyambi wana ya mingi quel que soit ma bé ya pasteur prophète azo sala bo sotomo bo o ils ont porté de tout le monde bato bazo mono mais bato bazaka na bekati ya l'église na bino bo aveglaka bango to maloba nini bolobaka na bango na kati ke o bozo mona tozo sala équipé bino te o soit na adage roma koloba na bible ne touchez pas mewa donc mosali na nzambe akosala nyonso mais bokoki ko toucher te botika nzambe moko a juger touché ouais assume garatin ce qui voit comment aux abatia bata sous wente que veut dire ouais l'homme qui respecte la parole de Dieu celui qui marche selon la parole de Dieu c'est ça un oint de l'Éternel quand tu es en dehors de la parole de Dieu tu dois sur la protection en nzambe et le que ça et le bandimi ba commissaire ba passer le kola ba fils nzambe passer azo sa monim so longo église na ngana wala kelo mabe verset ni nazo ba no somme to longo église no wala église amoza ya to yanza. Et majorité de l'église aux hommes na minene oyo ba passer rebelle ba bato ba kisi bakanga bandimi yanga na nzambe ata zo sala masumba ni bakuba para biso to kofa pona passer to komunda moko azaki awa na kotanga kombote na seka makasi na kendo kata bitumbana
pasteur abimina moi si ya deuxième pasteur abimina moi na sous ya deuxième pasteur parce que deuxième pasteur asiliki baye ko lobela pasteur Dieu abimina moi ça déjà comment yo za wende te ko mana moi ça collègue na yo voilà même église mais bandimba tomuki to ko bete ka poni ko yeko toucher pasteur mais pasteur asali mabete na tuni bande kwana soki ezaki moi si na yo mutu bazwa keso ngo ba makamozolo ba c'est là où il y a les problèmes. Nous avons bâti surtout ça là-bas, disciple à Jésus, disciple à pasteur. Vous comprenez? Tous à la disciple à Jésus. C'est moi les lois à l'église, nous sommes souvent qui disent que nous avons branamiste. Et c'est Branham qui fait la vie. Aza prophète. Mais comment nous pouvons dire Branham est prophète? Il y a moi il faut que tant que moi bien. Tu peux essayer confiance il faut qu'on soit décevant de ce que Branham est plus que Jésus, un antichrist. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. C'est lui qui est l'incarnation de Dieu invisible. Dieu ne change pas. Le but, Dieu lui a donné les noms au-dessus de tous les noms. Et ça, dans les colonnes, dans ces Nzambo qui m'ont watté, c'est Jésus. Nzambo a sekou ça kabako. Mais ceux qui battent pas fanatique qui a passé, c'est pour moi le lot makamanzam de bébé. Ba prophète ba ça m'a pas si ba nimba ba fanatique naïe. À côté si bango ko somo moko bonne touchez pas mais ouais il bakate ouais ça la ka mabete to ko mo biso pe do to ba ouais te be di ouais muto ayambi parole sainte et ayambi saint esprit a comme ouais comme yo peut vous amondimi le col ayambi parole sainte de Dieu et ayambi saint esprit tu directement ouais de l'Éternel c'est biso pe to ko toucher pourquoi passer à terre biso l'église botika masumu bilo ba masumu ce qui est pas ça dit mabete faut to pas mélanger tika masumu. C'est biblique. Prophète Chico, tous ont un peu moins sima. Nalingina tuna moi si est-ce qu'il y a digne à côté ya na etonga. Maman, omoni ce qui les lo yo mokilezo beba parce que batbango koto sama lo banzambe. Selon la parole de Dieu. Toujours nous na sainte les écritures de Dieu. Parce que Paul nous a dit pour sa fondement pour enseigner. Alobinga naza architecte na sali fondement or kotonga likolo sala keba. Paul alobi 1 Corinthiens chapitre 13 14 verset 30 qui dit nassé Paul alobi que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Mama izana mutu moko ta ko kozala ministre de Dieu ko leka Marie mama ya Yesu. Parce que Marie n'est pas qui na témoignage ya Yesu. Mais au mona nil pas Marie a télé mabile longa na côté ya moi no tanga ngando boka basoyi na ngai bino bozala kité au moins passe Marie a teya catholique au boto finga catholique n'teso ma mwanzambi bongo to bongo te catholique n'teso bible catholique yo so mona sango amwasi moi penda boyit ne kité penda mama no ke ma sœur bazala na bango maintenant to mona sango amwasi ta sala messe to kinda ba mosquée zawa yo so mona imam ya mwasi. Mais tu vois qu'il n'est plus loin que ceux qui, selon l'islam, ceux qui moi ça na règle à quoi mosquée. Toujours ce que maman prophétesse na bino na na règle, na séminaire, bu règle dimi, aouya to yate. Aouya côté ya biso. Ceux qui déjà bâti qui est na fiche. Aouya. Azo obligé faut aller ka. Nous sommes sûr que c'est une malédiction. Moi soit na règle. Oui, que ceux qui moi ça en règle à cause de mon balité. Et il n'attend même il y a que ceux qui moi ça en makila fois qu'il ne libanda à cause de batute. Même les lots il n'a pas besoin de n'attendre soit que ceux qui maman en règle à cause de l'ambaté. Parce que l'ambi bateau le bloc en bas sous malédiction. Ya moi bateau belé bazo nyo comme tant auto zo vivre mokile côté n'a pas pourquoi parce que ba respecter mes be quoi naté. Bonjour na maman. Au moins, moi, ça, c'est une règle, mais bimina mobile. Ce que yo maman prophétesse, c'est une règle. Ce n'est pas permis à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Parce que l'homme est le chef. Jour, moi, ça, le ban à jardin de Dema sous mes quotas. Moi, ça, dans le ministère. Alors, l'église, où est-ce qu'elle a basibate ya ce qu'ils ont mabé? Antichrist. Ce sont les antichrists. Antichrist c'est Satan. Antichrist c'est un mutu où il y a eu parole et Nzambe a commis ça au commerce ou bien mutu a ça la contre la parole de Dieu. C'était antichrist c'est loin. Oui, Christ c'est la parole.
Mais quand ils ont baloli parole, ils ont contre parole de Dieu, c'est un antichrist. Alors, pasteur, on peut faire une prophétie, ou ils ont la correcte, ou ils ont créé une prophétie, c'est que on peut faire un antichrist. Les premiers années, nous sommes commis le commerce. Parce que le Seigneur d'écriture s'accomplit. Matthieu chapitre 24, Jésus a le Bible. N'attend de la fin, il y aura les faux prophètes. Les faux prophètes. Il faut écriture s'accomplir. Sakolia lukuta bakozala. Oh, bah, c'est toi prophétie à lukuta. Comment une prophétie nous nous dans un monde moi ça la sous-vêtement rouge. Ah, yo monaka nzamba monaka ba sous-vêtement bas. Wana mulimo ekobo. Maman, soki nzamba lobi te koloba te. Soki nzamba lobi loba parce que aux en assurance que c'est Dieu qui a parlé. Joana maman, on ne se manque pas de Dieu. Dans moi le évangile ba ça nzamba sous nguyati. Mais prophète David, tozonga na peu moi sima, tozomona moko ya ndeko na bino Denilesi. Oyo toyebi à l'époque azaki pasteur asala atondi sa basta to mona ba evene ba archive ezali. Mais lelo pasteur Denilesi toyebi soki dans robani abungi nzela parce que bolandaka ye boza bino na bino bato nzamba benga mais bomona kamakambu asalaka. Siko wana ezaka ka bonzambe to ekoma nango cop moko boye akoma na yeko lukalia kanena sima internet abosani ke nzamba benga ye. Et Seigneur parole nzambe s'accomplit. Yesu alobi ebile bakoya na kombo nanga mais mokolo suka. Alors bana tikala koyeba bino ata mokolo moko. Bando ko rappeler Yesu. Ah Yesu na martyr ku na tondisaki bat ba yaki ebele. Yesu abina nengo bando tondisa bat na martyr. Na tikala koyeba ote. Ko tondisa bat na martyr za sunimo kozana nzambe. Ozolana parce que bembepe batondaka na ebembe batanga moko bosanti bato bayebele kozala na église ya monene eza sonimo kozala na nzambe te biso kozala na église ya monene maza na nzambe te mais bodi biso bokoti 5 personnes maza na nzambe ya solo nyonso engengaka eza wolo te ki adiki edinesa bandaki na nzambe parce que moto wana semence ya nzambe makambo oyo osala na saint esprit akorapele ko yo kosala eloko te parce que l'esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Kotanga kombo nzambe za sonimo kozala mwana nzambe. Donc c'est que bandaka la dimili sadaki na ena nzambe. Soki azaki na nzambe mais makambo asala ko sala. Soki ya solo de sadaki na nzambe ya solo makambo ya osala lo ko sala. Ya ko ma porter parole à falite. Akoba ndo sa ba bêtise wa sala na. To ngwana no kumusala nzambe, père de la famille. Wazana mwasi na bana ndako akomikota na ba biloko na ba bêtise wana. Un homme qui se respecte à cause de ça. C'est pourquoi moi, non, que tu vas me toucher, même moi, je vais toucher facilement parce que à mon avis, pourquoi moi, je vais toucher passer par route. Pourquoi il se respecte? Pourquoi qu'on touche un billet? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qui n'est pas ça, mutuellement, à banane qu'on se respecte, à éviter babouzo à mon chose. Si c'est le moment, on a combien ce sont des bêtises. Tout au banini. Ce qui est buzo, on continue à buzo, on a buzo, mais le premier an que Yesu abaki ebele ba yana kombo nanga. Tout va nga totira mabo o Yesu lobaki bango. Vraiment, pasteur, tout à fait tapé les solo non, il y a pasteur Cass, tout moni pasteur Aningisi, internet, tout moni pasteur Abimisi Libiso, talabasi na ebela tande Libiso ana, il est fier. Donc aza fier ya ko présenter biso basi. Na ye wana to moni eza bana mike baza wana to ebite soki ezaka kamaka mwanzambe do bonzambe ne mtetindi pasteur Cass lelo akita na bana wana ya mike wana bakuti kozala lelo bakoko na ye mais lelo bakomi basi ya pasteur Cass pe moko parmi bana na be baza bana ya ba pasteur donc c'est que ça na kaka biblique eza kindoki moni mambuka sa sala ya kindoki to longa mama zambe tutango penge tano Cass ninga za wana na bana na bali wana bana baba koko na ye bibe lobi na nomba lobi te komo na bulumbu ya tata na yote bibe bulumbu ya tata me komo na même bulumbu ya cousine na yote maintenant Cass a se permettre bana na ya mike papa na bango pa bino ki biso moto permettre moi na biso 18 ans okusi 18 ans to pesi Cass
eza bato ebele bazwi kombo ya Yesu me baza na ba pratique mosusu oyo eza ya Nzambe lokwa bato bakaba bakasi ngana bino boyebi elelo ngana yebi kala na bandali na sinki na sebiso tosamba na gagnere dame na ngambo ye na ngambo na biso boye église primitive comment yo tokende tate ekoba mo eleki yo za 70 quelques années obala mwana bato a 18 ans yo kala mingi to kokufa ko bana na ba otikala ba veuve est-ce que même l'état est soko fa kanga kas so ngala na ministre na fona kanga kas to bakangi pe église na ye kas c'était l'antichrist église eza muto aza sérieux ko kende église bongo te église mambo ka sa salana pe mwana na za 13e femme na ye natalaki miso okape arrogance ya kasi on senti muto aza ndoki va poser question zoka beaucoup poser c'est la sorcellerie muto comme so muto comme ndoki amona abanga so bato ta koma ya muku na nzambe asoto programme nzambe azaka brana miset abandanga boy ti muso kasi bolonga kasi amibengi nzambe po a s'imposer même tina penser ya ba passer l'église na ye tant papa na za passer mazui mwana na ya pisi kasi c'est que to kozonga pe na maloba ya ndeko na biso mbola matadi alobi ke ba chrétien de ba onyo ko ba parce que tala ba bêtise ezoleka mais bozana ba brebé beleza na sima na bino bazoza na histoire que non ba tie bino mitu ya train mais bazo bunga nzela na bosoto o basali na nzambe bazo sala bato bakobunga neti nga na kobunga nzela te po passer asali ma vie Jésus nga ba écriture que ça complet alobi les faux bakoya na kombo na nga moni Jésus prometaki yango soki bongo boya ba faux baya c'est que nous beaucoup mobunisa pe Jésus ba faux za kwa ba casse ba denilesi on parle ba faux bango en tant bo vandi bo mondi bango toi so parce que ceux qui osana billet est-ce que billet ana osa on ba photocopie cause les billets mais original c'est la mort ba photocopie c'est ça c'est que nous vivons aujourd'hui ba original les habits sont aux soit humble ba ba sauter mais pour bandi mouvement ce qu'on a au tchemutu kalibanda parce que mokili linga bloque pas prendre miso Jésus ya kazala na ndako te même bisika ola la zaki na ngote bazaki na nzambe bonzambe za bilo wa mokili te za bandako te kozana bandako kozana mituka oyo soki antichrist mbola matadi c'était na tout mutu de antichrist c'est na bina noté soki tango bili bat ba konyo kwa spiritualité za mambo bien matériel même ceux qui na biso ya bato formation ceux qui déjà na esprit ya matériel ba obengana matériel na spiritualité ya des choses différentes mais ceux qui a commis na niveau aloba bon parce que attirer ka ba leçon na comportement tozo mona basali na nzambe vis-à-vis ya comportement eza dignité et basali ya nzambe te mokane na zo ngela ka ilo moko basali ya nzambe yesu avandi bo atali elangeza muke basali bazamu elangeza munene basali bazamu OK oyo ozomona ebele na nzambe ayebi bango te c'est pourquoi nzambe ti lelo amona elangene eza munene basali bazamuki bao musu na bible elobi boye ndeko moko asali bilanga na aloni bankona na ye na moi ntango balali na butu moyini mpe aye na meme bilanga pasa nini aye aloni mpe na ntongo sikoyo baserviteur baobserve bacomprendre ke nkona mosusu eza ya malamu te bayebisi kolo elanga kolo tolongola tomoni bamatiti mosusu ya mabe eza wa esi bango nini botika yango ekola nsa botika nini bokolongola bango te bakasi fo bazalaka soki nga bala ata 20 totika ya bala 20 likambo eza nini moisson jour enlèvement nde kokata makambo nde toyeba oyo azalaki aventure oyo azalaki ya nzambe te prophète David tokomi vraiment kochite tozongana tozomona pe na l'église bote ya kaka bokoma kote ya biso kaka voyage libala donc biloko wana kaka ekoma lokola grava bo mémoriser yango na mitu bote ya bato te ke yesu azoya to bomi lengele me bimingi bokoma kote ya biso kaka biloko kando ti koloba donc trop matériel kaka omona vers okende église o bazo prophétiser o kaka ndeko nazomona libala na yo 2023 ko sila te revoir voyage sikoyo
Bon moi te ke bino monde bozo bungisa biso nzela tozo ebate nzela ni to kende parce que tozo eza rare mona église bazo te andeko tika masumu Yesu azo ya boya mais mingi ko makaka ba parole wana mingi ko ba monotonie mama na ngai ko beta no na ba côté l'église ebeleze ya nzambe parce que sengeli bible s'accomplit bible le bien te basi sambo bakoya pa mobali moko bayebisi toza na bilamba na biso na mapa na biso tokomilie sa biso moko tokomila ti sa biso mais tozwaka kombo na yo c'est ça ce qui se passe aujourd'hui mapa ce sont la parole Matthieu ozoka oyo babando te abatu kalezaka biso tozo en église ba biso no ke yo sumuka kilobo sa ki bumu amo mutu afuka ba dosenga bolimbisi yo ka bateka so ba deuxième bureau en église appelle ça kambongo asa partenaire yo côté Yesu. Mais parole et ensemble c'est était la totalité. Parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ce que on est passé à comme qu'on flatter parole et ensemble, comme qu'on modifier parole et ensemble pour l'intérêt naïe. C'est ça, ce sont les antichrists. Ceux qui prêchent déjà. Il y a un peu de choses on a passé à l'église à comprendre que l'église est quoi ça là, maman a nous préparer déjà moi. Moi na ko remplacer papa ils a ma bête. Est-ce que nzamba lobi? Je t'ai dit gamboza. Ba mo connait église moko tozali na ezaka na palanka na kotanga komote. Parce qu'on a déjà il y a déjà de moi chaque côté ya te biso po na boye. Tant que mon église ne comme ça na bala, na ba tongi. Ba mo kwa moi si maman. Préparer maman. Moi si maman ko prophétesse ba ke ba changer mikanda prier za moi si nae. Na ebisa ye na en face na banga mutite na banga ka nzambe ngata satan ataliwe pona okufa kaka nga pona ba vérité na somo mutite na ebisa en face que oza antichrist na oya na église na yupi parce que son église na bango somo passer mo église na nyoko mimi église ya nzambe nyoko melango église o mutu akufela ngo Yesu akufela kufela église somo ba Matthieu wana eza Matthieu moko bo po ba benda ba tumbongo ba tumbongo sa église pona mbongo basali c'est moi mon séminaire et ça mina suka no ke bande kona na kopesa bisobo comment no ça séminaire pour tobonga bitemati mais bon c'est église bon ça séminaire pour venir bala intention et là on est ko sala ngo bien intention nini bosali ngoko ya ko zanga papa yo zobaka bien obeta bato oza facia bu sa mbongo et so ko obeta bon mon église ko te to kabola mo na tsana oyaki intention na ngo za ma so bisanga yaka côté ya parole ya beninga ninga te obenga opesinga teme no awa pote ya batu boyi po makambo yo sali masumu obimina mwana batu l'église so batu bazolo balo so zo benga pona ya okouvrir na oyate parce que na ko participer na péché ngai tika ngana na te ya batu ke ce qui mutu asali kobo monikala kalezaka bo église zaki na ba benga ba ancien ba mpaka lingomba collège pastoral ba ancien na bazaki soki passer à sali madu amundu ba kubani sa pasteur so ba passer ba comprendre biloko ande ba boma biloko wana batika so ba moko ba kolo église zompana église ebele ozomona weza ya nzambe église nzambe eza moke bo comprendre ngo après eza moi parce que bozo mema bato ebele na bobungi wana tozo ebate bato nde bayebi ko différencier bato selo bato au moins net église o batongi ya munene nzambe aza wana mais bien lobi là où deux trois se réunissent à mon nom je suis au milieu de nzambe habite là où bato ba mitu ko bato baye l'apparence est trompeuse. Yeah, merci beaucoup prophète David. Bongo Galates 6:6 wana lelo na l'église ekoma lokola est-ce que eza vraiment eza obligatoire? Eza mabete parce que c'est écrit. Faut partager bozina biso na moto ya tebiso lo bayanza yanzana. Moto na ye pratique nda kwa eta mswali ara na musalana. Aza ministre to ministre. A ministre. Mais tout travail mérite son salaire. Quand on a bino ya molimo, nous peut beaucoup de transport, eza mabete. Quand yo so nda kwa nganga. Nga sa nda kwa nganga. Nga va solo ka ba ofisa no ki. Bunga bi nga ba vérité. Avant critiquer le fona no fréquentant ngo ibana. Nga critiquer le pambate, nga kota ba science belozo mona ba na kota nga ba kombote na kina na ibana ma mini sama akuna. Soko nyo soko nda kwa ngawim okota maboko pambo ya maboko pambate. Il faut y en a quelque chose. Bible lui apporter à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes.
Abi apporter la maison de l'Éternel. Et pourquoi pas botsara qui tombe à dépona bana bitike. Mais c'est l'église où est la rabana bitike qui tombe à catholique. Catholique c'est l'église. Catholique c'est l'église. Catholique c'est le royaume mobimba doit diriger le monde. Vatican, yo a été surtout les présidents qui ont pouvoir en Afrique fois que catholique. Même à les États-Unis à Vatican. À l'innocent. But wa bibi simu greza catholique so boy bango te. Catholique. Bango ndenga maison mère. Bango baza centre makambo nyonso. Mais ça fait que l'église est salara kimia na bato parce que ba chrétien bolingi ko panza ba famille okangi ndoki mwana mbanda ndoki ceux qui même pas pasteur l'église est bungisi bato beleza ndebino ba pasteur. Ba pasteur mabe bazali bazoi ko sala makambo na totelemela kango eza malamu te. Soki ya mabe bazali ya malamu bazali. Tout ça vraiment na mingi ya koloba mais tout qui mana simangonga toko yamba lisusu pasteur Chico mokolo ezali koya parce que ya mingi eza vraiment ya koloba pasteur Chico conseil to nini okopesa koki kopesa na bandeko baza lokola yo basali na nzambe ba prophète o bazo bungisa ba brebis na nzela omoni loko ali boso na lobaka noma o grand homme de Dieu za biblique. Il y a qu'un seul grand homme de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Biloko bomi mokilelo ezasko bat bani ba titre. Au mona pasteur qu'il te bandi avant na biwa zo mela soma koti na WhatsApp azo solo la. Bino kuna bobandi Yesu azali awa molimo santu yaka bana bato bandi ko yimba banda tongo ti batuni bango protocole neni ko pape pai kuna plein dadi ba moko ale bisa bakata nzembo na so bima bango bando tanda so ba maputa na si ya vanda na yo ba motango ya zo ya bokati kilit pona oyamba ye nzamba kabola nzamba ajalu akabola lokumu na mutu ngaso na mon église nous peut bouger kit mo munene butili passer peut bouger kit nous sommes munene butili mama pasteur et ko sa ni église nzamba ba kituye ko sala nini nzambe arisa na baroge comme on est église bon nzamba za nzamba boma Moïse pa betarara nzete na libanga un peu de lever et tombe la pâte bat baba no bunga poani parce que tango azo kota bozo fuka mela musu swazano ke bino so yoko sonné ya côté le matin faut fuka mapo yaza représenter nzambe. Oui, conseil ni soki ko pesa bango conseil dans que tous ba se repentir bazongela nzambe. Il faut nous que respect la parole de Dieu. Biso nyonso sima iloba ya nzambe nzamba za mumbe iloba na ye mutu moko taza au-dessus ya parole ya nzambe même nzambe ye moko za kasima maloba na ye no concernant opesa biso basali ya nzambe surtout bazaki na pasi ozwi mbongo komi lolendo so surtout soki poto ozongi sili nana opesa so conseil bamoko mi grand homme de Dieu ye leko ma bato ba grand homme de Dieu grand prophète et prophète national prophète national ce n'est pas biblique. Bishop bando ki baka pété au moins ye bishop alata ba kosima danger meta ba misine ba nyoko ba bana ba tu ba sengi mbongo misa bongo na wana so moni pasteur zo belo wana misa bongo na taka barati c'est un antichrist. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mutu na la mikolo ezali passer Mike Kalambai nazo beta cité ozana conseil na Zénith passer Mike Kalambai ko beta ba misia potote bima ba misine no bonyoko mina bango bazo mérité pe bakende poto basomba pe mapango basomba pe mituka sima na yo wana mbongo ebele oza mbongo koleka bina filé mais ba misa bina filé batambo na mituka ba misa no pe batambo na ba IDG ça peut bien on est ninja ko accompagner Mike Kalamba mais batambo na makolo ya message ekei déjà na antichrist wana pe azo luka yo vraiment ngam na luka ye ngam na lo azo bano que Dieu réel eligi soki ni wana. Il y a plusieurs dieux, même dans la Bible, il y avait le Dieu de Starté et le Dieu de Baal. Mais il n'y a qu'un seul Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, c'est Jésus-Christ. Il y a le temps où on a l'esprit, on attend tout coup, ce qui est l'esprit, on a faible devant Jésus-Christ. Tout ça, le débat n'a représenté, il y a Moutangimbi, représenté l'église de Noir na Awa. Il y a ça qui est
mutu aleki Yesu azate mwana ntemi akokufa mais Yesu akufa sepa mwana ntemi akufa te Jésus reste toujours Dieu. Merci beaucoup pasteur Chico. Est-ce que basali na nzambe bazara na bato robwaka et tout on bato robwaka c'est tout nga net boka moi 3 parce que tozo ki mana tenga mutu mona bwaka ka oui toi leki ba prêtre nous so ki obwaki maman puis nous échanger ana mbongo ebele patron donc ça lo ba bien ko le kabata moki exemple prêtre Jésus na bwaki bisiko za na lola oleki bato nyonso bato to kumisaka ba koya na bango lelo ba bazanga mbongo mais Yesu a toujours l'homme le plus chanté la star du moment il y a tout le temps c'est Jésus-Christ vous mettez na ngwende na yo oleki biso na pesika Jésus mbote. Yeah, merci beaucoup, pasteur David. Vous avez tellement ébélé pour Nakolanda. Émission na bino fait social. Vous s'abonnez massivement na Mosakoli Chako TV. Vous serez pas déçus. Vous banda kozo ba nouvelle news au estali basali na Nzambe ba chantre. Vous cliquez car na eloko wana est rouge. Pourquoi pas toper sa merci na ba o basonga kabiso là directement je vois Bionique Ibanda, pourquoi pas Donna Muclair, Boss Modogo Visor, Robis Visor Aigle, Bambo Tessika Bozali, pourquoi pas à mon boss à moi Georges Simba Mokuse Atalo, ba merci na confiance au topé sabiso. Topé si sous merci na ba caméraman, ba na régime Obimba, ba merci na bino, bo s'abonner massivement na insister. Ba remarque, ba commentaire na bino isa rabiso toujours bien. Ngayo abino la Cléopâtre de la presse Jenny Boluko. Confiance bozo pesanga na ko décevoir binoté. À nous revoir à la prochaine.